Merci Kabouya l'homme puissant, merci Nabalandi Nyonso du Congo, merci Nabino Nyonso ba diaspora, merci Nabandeko Nanga ya Pilipili Libende Mbandaka Singamambe, Bandeko Nyonso ya Boyoma, Bandeko Nyonso ya Kasai, Bandeko Nyonso ya Congo bisika bozali, topesi bino mbote na oyo bozali kosala sensibilisation de tolobaki lobby mardi biso banso mokili mobimba il faut tozala mobiliser pour kotalisa que non MONUSCO na ba américain bazali susu na droit ya ko continuer ko œuvrer te na kati ya mabele na biso parce que bangonde bazali ba acteur principal oyo boye baza ko semer trouble oyo boye baza ko boma ba congolais oyo boye baza ko soutenir ba rwandais yango wana tozo bengisa ba congolais tozala toujours vigilant parce que nangonga oyo boye tozo loba awa boye eloko etikali mpona biso bakongomani tobundela mboka olie tobanda kobundela ba individu olie tobanda kolobaka miti kopesaka ba victimisation na kombo ya bato alors yango wana bozomona musala oyo biso tozwi na kati ya chaîne oyo boye epesa ba jeune epesa ba résistant nyonso espace mpona koya kotala kotalisa kosensibiliser kolamusa ba jeune oyo bobazana na kati ya distraction kolamusa ba jeune oyo bonanu ba comprendre te sens ya lutte oyo boye biso tozala kobunda parce que mboka eza kokende mabe yango wana bozomona musala oyo tozali kosala soki ezamba na bino ya liboso ya kolanda émission oyo boye tolobela mboka Congo na Océan du Congo bosabone massivement et puis bo partager ba émission ils appellent une manière pour na bino ya ko soutenir bitumba résistance parce que chaîne oyo boye et puis ça bino ba information chaîne oyo boye et sensibilisaka oyo boye etalisa bino makambo nyonso oyo ezalaki ya kuku totalisa yango awa na poasa yango wana tosengi na bino bosabone massivement soki ezamba na liboso ya yango nini tokosola lelo makambo ya kosola ezali moi ebele mais tokozwa ba problème ba point oyo eza très important pour que tomeka kosola na bino parce que biso baso ba congolais toyebi que situation sécuritaire ya mboka na biso eza très dangereux situation sécuritaire ya ba institution na biso ezali mabe situation ya gestion ya mboka ezali mabe alors na kati ya makambo mana maso nini oyo biso ba congolais tokosala eza ko telema biso banso na lisanga eza ko telemisa ba congolais ko sensibiliser ko sala ba éveil ko tambwisa maloba de bouche à l'oreille ndenge tout monde a ba témoin de Jéhovah ba sala parce que ceux qui se rappeler les sous na Allemagne na France à l'époque tant Allemagne ezala ko coloniser ba français ba sala cas politique ya communication de bouche à l'oreille tant Allemagne est occupé France et bamboule belé to monaki ba français ba comment il ko sensibiliser bato ndaku par ndaku nde ba témoin de Jéhovah ba salaka mais par contre na contexte o biso ba kongomani tozana ngo sensibilisation tozo sala ngwa banzela etando eke mais sensibilisation les sous ya motuya ya munene o biso ko sala eza ko yebisa ndeko tala mboka eza occupé cela veut dire que non banguna balingi ba boto la biso mboka na biso mboka eza occupé comment parce que déjà nde toza a bo chilombo za au service ya ba rwandais chilombo za ko sala pona ba français chilombo ko sala pona ba américain donc voilà occupation oyo boye e umeli déjà na Congo yango tozo bengisa yo mwana Congo olamuka na pongi otala bisika mboka so kende otala keno mboka na biso to bandi nango wapi tozo kende nango pe wapi banani oyo boye bali bazwa mabele na biso yango wana bokomona keno 32 ans ya dictature ya Mobutu ezalaki 32 ans ya malamu bando misu ba ko ba Bruno miko so lobi mbe ya Mobutu ngo so lobi malamu Mobutu oui soki na lobi ke 32 ans ya Mobutu ezalaki malamu il a fallu botu na ke ndo comprendre pourquoi lobi na opesa bino réponse na kati émission oyo boy 32 ans ya Mobutu ezalaki malamu na s'expliquer parce que Mobutu ezalaki dictateur pendant 32 ans mais Congo ezalaki na kati occupation te mabe malamu ya Mobutu yango wana soki tozu ba exemple ba mboka bo mona ke na Cameroun bazana dictature même mboka na bango ezana kati occupation te toyei na ba pays nyonso bino boyebi ba Sassou na Congo Brazzaville ils sont des dictateurs mais ba boy ko za coloniser ou bien ba boy ko zo mboka na ba ezala dirigé par bato misusu mais le Congo sikoyo boye eza mboka oyo boye eza na maboko ya bapaya yango na bomonaka si pa soki ke Mobutu azalaki il a fallu tozana un dictateur mais aboya ko mboka pesa yango epai ya ba tuti ba rwandais na ba source ya information na zamboli na ekozwa makambu oyo besalinga pasi biso baso toyebi monsieur Chilombo traître ayeba onke no mukolo mboka oyo boye toko délivrer mboka
na ba démarche biso tozo sala batu wana ezala Hippolyte Kanambe ezala Chilombo batu wana ba okota na histoire ya mboka te même ba ministre baza ko travailler lelo oyo boy parce que batu wana nde bozo mona bango bazo travailler au profit ya ba occupant baza te bato biso ko benga ba ministre il faut benga ba Chilombo ba nani ba Mwindo Nzangi parce qu'ils ne sont pas batu oyo baza ko travailler pour na mboka na kati ya ba recherche na ngana sali na découvrir kokende o Félix akendaki na Allemagne na Marbella Félix akendaki na Marbella pourquoi bandeko ba kongomani parce que bota la bisika mwana mobali oyo bota ndozolo ba butu benga na Félix bato miso bazola la pongi nano Félix akei na Marbella na Espagne bakende ko kuta na ba dirigeant à monde ba ebisi Félix mission o biso pesa ki oti siko boye ozo kende mandat na yo ozo kende ko sila Congo ezana no ba organiser na kati ya délégation monsieur Chilombo akendaki na mbongo 400 millions de dollars américains pour na kokenda ko pesa pot de vin et pas ya ba représentants na ba blanc na ba américain ba français ba toana nyoso bino boyebi bandoki wana ya autant ba toana ba telemili Félix ba lobi toyokanaki mbongo te toyokanaki Congo ifeka bwana soki botali côté ya est bazo proposer soit Matata Ponyo soit Kamere côté ya Katanga kombona nous ebimite bazotala soit Kabila soit Moïse Katumbi côté Équateur Bandundu Kinshasa ba Congo Bemba mutu akozwa mboka alors Félix ake ko supplier batu wana babisi monsieur pas question toyokanaki na obongote yango wana bomoni basoda ebele ba janu ba recruter bango bo bande kuna biso ya ebele ya Kasai o batinaki bomba kena kanya makasisi donc c'est déjà un plat ya bondoki un plat macabre ça qu'on se préparer na kati ya mboka biso mais la jeunesse congolaise tozana na kati ya mimela tozana na kati ya biso na sona tozana na kati ya makambu tandis que makambo ça ko kende autrement yango na tango monsieur Félix akena 400 millions de dollars américains na Marbella ba yebisi na Félix boye Kabila abandaki biso biloko oyo bono bo accorder nga nanu ta bo accorder nga boye bo tikela nga nanu ta Kabila ba amemi ba mindel na ba jona tinde bo bonaki Kabila par sagesse aye ko s'échapper na mutambu wana nde Kabila ko ba yote ngai na kopesa bino mutu oyo boye akwa ko accomplir schéma ya balkanisation nde bo monaki bisika o Kabila boyaki Kabila oya Hippolyte Kanambe oya mandefo ya pembe na zoloba nde bo monaki ba chaki Kabila contre mi ne ba autre ko bengana ya mwana bo monaki Félix akendaki na Marbella ba ebisi monsieur pas question il a fallu ondima alors je me pose des questions Chilombo atamboli à l'époque tozaki na opposition awa boy Chilombo atamboli plus Afrique tozana combien de pays 54 pays n'habite sur ba pays ngonde kabon to ba 58 ba 57 il a sillonné toute l'Afrique Bosungangai Félix akena Burkina Faso akena Égypte ake dans l'Afrique presque nyonso Chilombo atamboli donc Félix abando tambola lelote bona ko kana ko luka soutien ko benga Kabila ba discours kana ne bon mona Félix le corbeau le renard bo soutenir ngai nazana bitumba il faut libérer le panafricanisme bitumba ngeza Paul Kwame Nkrumah ya Thomas Sankara ya Mohamed Kadhafi ya Emery Patrice Lumumba Félix atamboli na ba pays wana banso et puis les dirigeants africains ba mona ki non Chilombo wa Tshisekedi wa Rwandais a kosa quelque chose pour na ko libérer mboka ba panafricaniste wana nyoso ba soutenir ki Félix mais aujourd'hui Chilombo arrive au pouvoir na lolenge ya kibudiki qui panafricanisme nyoso na mutu ya Félix et limoi Félix a commis na vie ya bourgeoisie a commis cause ba injonction pas Emmanuel Macron bon moni même tant a dirigé qui Union africaine tout ce que Félix disait ça provenait de la France alors tozo mituna oyo mutu andenge nini na chemin makambo na talisi bino nyonso na Félix akena na 400 millions de dollars pour na corrompre baton ba binyet soit et reçu que l'homme a bé soit tu acceptes la balkanisation yango bozumo na manœuvre nyonso Félix azo salaka Félix ndera bisabino Félix akosa ki luboko molai Félix sikobo singe kange na kingo kingodingodi tozongi na contexte ya MONUSCO tozobengisa ba congolais tozobimisa ba congolais d'ailleurs parce que na bisabino que non dans les jours à venir il faut Bruno Mbenga bande ko tozona ba on bitumba ba aussi ba Lumumba tokozwa bateau de commandement pour na ko libérer Congo
Le secrétaire d'État américain, il a compris. Tant qu'on a mis sur l'ambassade de la Russie, a mis une pression populaire, na biso na Kinshasa, na ba province, Azui Musukusuku, à lobby, na lire bateau bazoya oyeboe, il faut qu'on change directement la stratégie, il faut qu'on écarte Chilombo, parce que Chilombo déjà a commis déjà produit périmé, oyeboe biso to soutenir les sociétés. Il y a un bon secrétaire d'État américain, on a eu un temps où on a ambassade à MONUSCO, na siège à MONUSCO, mardi, na jeudi, et puis on a jusqu'à ces bâtons à Okende. Dès que le secrétaire d'État américain on a eu, a bandit tourner en Afrique du Sud, qui était au Congo mardi, le 9, et puis on a reçu que c'est en Rwanda. Mission à Bango Zali Nini. Mission à Bango Zali, à Koya Kolukabajan, les marionnettes, au Yobubazo travaillent pour les Occidentaux. Là, il y a quelques leaders politiques qui ont soutenu que MONUSCO venda. Et puis, au contrecarré, la relation aux Bobiso Bajan africain, les panafricanistes, c'est tout ça là, pour que nous Russie, to coopérer na bato na tobite que nous to kabana européen, pour ba Russie ba coloniser mission de ba mérité. Na discours na la clair na zoloba. Il y a un bon secrétaire d'État américain Zoya. Nandenge tozo senga MONUSCO akende. Parce que makambu o ya Chilombo o yeboy, ezaki déjà makambu o ezaki préparer na ba bati lukwebo. Donc pour les Américains, que Félix a humilié, d'où il faut que Félix na vitesse de croisière. Si Félix na cahier de charge élection na délai constitutionnel, pas de glissement, pas de vote électronique. Mais ce qu'on besoin total, à l'heure où on est en occupation, on ne peut pas aller aux élections. Tout ça anime maman aussi. Il faut tout sensibiliser les gens, tout sensibiliser les gens. Tout bimana balabala, tout senga départ à MONUSCO. Tout boya basora état de l'Est. État de l'Est, il y a Rwandais, Ougandais, Burundi, Sangani, Kenya, pour occuper mboka biso, bazwa biso to kuma baumbu na bango. Important c'est Michel Mouton Zoya ngwana, tango kolongona Kinshasa, ake akosi kosi ba dirigeant congolais awawe, ake na Rwanda, ono na minute ndoka batona balamuki, bo tiana na se bo doser. C'est ça leur mission. Yango to bengisi na ba Congomani. Nous devons ouvrir les yeux, na makambu on a évoqué le bino awa ya balkanisation, bazo tia Félix et pression. Yazo Lucas s'échappé, mais Azo Balini Lolengeni Nazo Bimelate, Félix a kanisa qui que, tant que n'a pas ça là, alliance na yena ba américain ba kolingaye plus que ba rwandais, plus que ba ougandais, oyo boye, ba umbelina bango na koboma ba congolais. Félix a ça mwana muke. Obo ba américain ba mona que Félix, ou be Paul Kagame tanga zo mona ba kamwe so Félix azo ça c'est kaé. Ah c'est ka Félix. Ouganda, banda coopération avec Américain, banda kala. Yoweri Museveni c'est un militaire brigade criminel, l'Italie de l'Afrique. Paul Kagame de même. Alors Félix a dit que non, je suis proche des Américains. Ne ba zoye ba kota musaka na bibembe, na ba mort gagnon aux États-Unis, ba ko memaiti na cimetière ba wa, na ba to ba kufa na bitumba 1984. Félix croyait que il est le protégé des Américains. Tala bisika sinikangi Félix na kingo, yango tozo benga na peuple congolais. Ba ko nyonso Félix a ki abondoki. Il faut ko benga Félix ba américain na ba rwandais. Ba silana parce que ma belé ba congolais ko kenete même pas 1 mètre. Tala niveau place Félix a telemiso. Yango na benga si bino ko comprendre parce que makambo nga na lobaka awabo, isa makambo oyo, isa na source. Parce que ba mona ba to ba zamité mamabe. Biso tozo tele me la ba américain. Que MONUSCO na batuna nyonso ba kenena ba état de l'Est. Mais bon tala kaya ba frak jongo na ba lien na bango ya sika. Ba lobi bango ba osa asitir po MONUSCO atikala MONUSCO za na Kinshasa, MONUSCO za na Congo a continuer ko boma ba Congomani. Bobino bandeko bofinga ngai. Na ngai na batu wana. O ba to ba ko sa bloc patriotique na ngwa za raison. Bango bazolinga MONUSCO continuer ko vanda. Po ba yebi ba avantage na bango. On les va se joindre dans la lutte biso tozo bunda. Ndenge biso tozo bunda pour na mboka na ba maman au Sénat ba Josué. Pourquoi ne pas faire une coalition qui to soutenir bilenge nanu o biso déjà ba papa to komi na ba 65 ans total na ba Bruno ndenge ba ko bunda ndenge ba ko libérer Congo. Mais subitement tozo kawalisanga bonganga ba Fayulu ba Frak Djongo et les autres là qui ont non MONUSCO atika na Congo. O ezaki ndokité. O ezaki ndoki nga na zomona oyo. Yango na zo bengisa bino soki bino boza na city na toko sangana biso na bino te parce que sur le plan idéologique biso na bino toza na même lignée ya komona makambo te parce que de fait que bino bozo ndima MONUSCO azala et ça comme si bozo ndima occupation continue toujours ko s'installer na kati ya mboka ba Rwanda ba continuer toujours ko dominer biso et la personne en parle bazo trouver ngo normal lelo oh boye
Vous tous, vous avez vu dans les réseaux sociaux. Chilombo, Anoman de Kounae, la banque centrale, cousine Nae, maman wana kombo na nani Kabuya, Mboui. Mboui. Kombo ya maman na soki Kabedi Mboui. Depuis que Félix a nommé cousine Nae la banque centrale, cette dame n'a jamais prononcé les mots économie ou bien macroéconomie dans la tribune de Makambouaba FMI. Cette dame-là, zéro. Incompétence notoire, plus que Félix. Dans le projet, moi je n'ai pas fait l'économie. Moi j'ai fait la communication, le journalisme. Mais tout ça, c'est une notion quand même économique. Maman, on a dit et on se pose des questions, on se réveille un bon matin, tout le monde a boyé. Félix a sali mbongo ya sika. Ba o signé ngo Robert soki kabedi soki penini wana ikoso. Félix tellement de sana ko sa makambo na kibudiki. Ça pour autant kota ba paramètre yozo sala mbongo. Biye ya kala to bana ko sala nanu. Esili nanu ngalate. Pona ko sala mbongo mosusu balbe bisaka nanu batu. Canada ti boye soit à partir ya mois de septembre mbongo moziasike ko bima oya kala wana déjà to kosala la ngote. Mais Félix nande konaye wana bango tout la kaka régime ba incompétent ba kosala la biso bien ya sika oyo bo ba mesurer ba conséquences na ngote sur le plan économique bazo ba te que no mbongo wana de fait que ba bimisi mbongo ya sika ba frapper. Bon, Félix lui-même na baninga na ba ça va frapper. Mbongo wana ko créer inflation na kati ya marché. Mbongo ko perdre valeur. Beaucoup de dollars na minute on a zoba dollar comme na 260 na ville. $1 américain. Donc de fait que mbongo asikane bimi et kozala incontrôlé, donc c'est une manière pour na Félix ya koyiba mbongo ya Congo. Les Congolais to kanga Félix c'est bino bozo mona okamasiki. Mbongo na ko créer inflation, il semblerait que Bakseli va fonctionner mbongo, mais beaucoup mona que non mbongo ba Bakseli bino na ndenge mbongo kumata dollar kumata mbongo wana ekozala lisusu na impact moko te obo rappelle que non kindoki kisanga meno Félix azosala kindoki nyonso wana pona nini ndenge Mobutu chaka ndeko na mungala na banque centrale asinyaka ba gouverneur ba sinyaka Kabila wa mutu munene ndenge pe acha Kabila wa mandefa pembe ndenge acha ba masangu mulongo ba Deogracius Mutombo ye par obite biso pe bakasa ye tout a peu ambition de Komoluba signature na petit kala na kati ya banque centrale. Ça c'est quel pays? Ça pour autant bon mesurer ba conséquence ma kamwana ndenge inflation ko sali malazano. Tala ndimo pardon niveau ndenge Félix azo gérer mboka. Chers Congolais, makambu oh bobiso ko zonga la légèreté, mais demain vous allez voir que bato bele batika na bambongo, l'époque à Mobutu bambongo wana tout là bambongo mukomboso, bo se rappeler. Félix a mis mboka na café là. Parce que l'inflation, c'est l'autre liana. On ne produit pas. Notre économie est faible. Mais bon, si on a bon et bon, là, on nous amène à Jean-Marc Kabound. Oh non, bah invité Jean-Marc Kabound qui se présenter dans l'Assemblée nationale, la commission, il y a PAJ, il y a discipline, nous avons des distractions, chers Congolais. Tant que nous avons des distractions, bato na bazosala bakalki na bango autrement. Tant nous sommes pris na kati ya ba futilité, les Américains de bayoana baye na ba agenda na bango parce que ba moni que ba intérêt na bango eza menacé. Pona ko boma 3 casques blés o ba kufi bango moko ba betana ki ba massage oyoki ono il faut to vendre to solo là et koso. Mais quand il s'agit de 12 millions de Congolais qu'on les tue bêtement, là la MONUSCO il faut vendre solo là. Donc la vie d'un Congolais ne vaut absolument rien. Donc la vie des casques bleus vaut mieux que les Congolais. Alors mes chers frères, tant que tu as non à la MONUSCO, tu le dis que non oui aux forces de l'EAC. On dit non à la MONUSCO, non à Chilombo, les traites de la République et non aux autres là où ils vont soutenir la MONUSCO dans la Bokanabiso. T'as la bisanga dans le baki que non. Biso na bato na tokoyo kanate parce que bango bazo bundela bumna bango. Biso zo bunda pour la Congo. Moi je parle du Congo d'abord. On ne peut pas accepter la MONUSCO qui tue. Surtout benga na MONUSCO na ba forces étrangères nyos. Félix va fuir de lui-même. Et puis si on libère les pays, toko kenama pona malonga. Mais quand vous les autres là et les autres là besoin de montrer qu'il y a une élection, Félix Azala, MONUSCO Azala, Félix a échoué. Ça c'est la trahison.
Et ça politique et opposition oh bon pour la c'est biso ba jeune. Bon moni ke biso ba jeune to telemi to benga na Monusco bolingi boya bobo to la biso pe comme récupération politique ne bo mesana ko sala. Cette histoire là vous devez cesser vous les leaders politiques congolais au Bobanda en 1958 tirelo oyobo na politique na bino mabe besoin na ngoso ki ba jeune ba une décision bino besoin contre décision pour que non et l'imbisa ba jeune. Moi je tiens à ma décision et j'insiste la Monusco va partir. On ne peut plus accepter ba Jewana ambassadeur il y a Rwanda tirelo azana Rwanda azana Congo et aujourd'hui là vous ne parlez pas. Positionnement Nabino. Quand nous avions dénoncé ici que le Rwanda nous a infiltrés, le Rwanda a soutenu M23, on nous traitait de tout le monde. Aujourd'hui, là, ce sont les mêmes Américains, experts à Monusco, non, et voilà, tout ça, l'expertise, on a compris. T'as la dimension, pourquoi ne pas grandir 70 après l'indépendance? Pourquoi ne pas Congolais au Colatier? Bon, mon ami, banane. Et puis, un porte-parole de la Monusco qui tient des propos méprisants vis-à-vis un gouvernement, vis-à-vis un État qui est souverain. Il y a Kolobanini, armée, il y a Monusco, ça m'a cité pour que nous abondons. Ils ont déjà Kocholamboka. Nous devons nous revenir à Pongé Kangibiso. Bruno Mbenga, c'est un résistant de Otuba et bien. Toujours Bunda pour la Congo. Biso na batuana tu ba Frank Djongo, ba papa Frank Djongo, na ba kulutu lisanga bonganga, na ba président Martin Fayulu, to kabwani na bango parce que bango bazo soutenir batuana. Donc de fait que bazo soutenir batuana ba vana mboka, oh, c'est il en connaît quelque chose. Parce que ceux qui batuana ba ki loko mote, ba ki ba déjà ba manifestation depuis longtemps. Conseil na départ ambassadeur rwandais. Parce que ba ko ambassadeur rwandais bazana kati ya filtration armée na biso. Il a ko liboso ba ngbasani. Il n'est pas côté le misa peuple. Benisco bino bolingi, biso to bandi et puis boya bo récupérer mon comme ça une affaire politique privée. Non, nous ne voulons plus de cette politique là. Ce qui botali le oyoboy. Batunyo so bomona ki ba mbazaki na lamuka, les gens pensaient que c'est Fayulu et les autres non. Le lo obomoni que non, batu belé ba se retirer dans lamuka. Bazo soutenir bato bazo bunda bitumba Congo ka ba maman Océa ba Josué biso bandeko ba misusu parce que il avait cru, la population congolaise et la diaspora avait cru que non, la Moukezaki et l'Oko Oboé et sa changement. Mais par après, il faut que non, il y a une autre qui propulser bango. Il faut que propulser maman aussi à Bruno, bande commission sur le Kosovo. Parce que les leaders politiques, bazo continuer toujours au lendemain, il y a que décevoir biso. Il y a un biso de télémési bandeko. To bunda pona Congo, to bunda pona école, to benga na Chilombo, na batuana baso bakende, ba dirigeant ba Kambiasika, ba na Congo na mboka na biso. Yalelo a abondé dans le lobby. Merci na bino nyonso ba diaspora o bozo soutenir biso na muke na ba transport e ko permettre biso to bima. Nzamba mona bino. Je ne suis pas pasteur. Et belé bozo na besoin de soutenir combat. Même ité maintenant nous a ko kangama parce que bo kanisa ke non intel azali non. Bruno Mbenga a obunda bitumba pona Congo. Le lobo moni ke non Bruno Mbenga comme très radical vis-à-vis ya ba tuana la muko bakenda au sa bloc patriotique. Parce que j'ai compris que ceux qui n'ont pas dit que la batou, Congo est kufa itike. Yango na sengi na bino, bolongo la makanisi nyonso ça qui na mitu na bino que Bruno azo yembela ba leader politique. Toko kumisa te mais toko soutenir ba leader bazana ba projet malamu ko ba Mozito et les autres. Parce que tout le monde une excellence Adolphe Mozito na kati na e. Azan esprit wana il y a un révolutionnaire par rapport à ba leader de misusu. Mais que on est na tongo bandi ko yembela kaka kombo ya intel non bo soutenir biso ba résistant ba révolutionnaire parce que bitumba oyo ezali liboso na biso za bitumba oyo bandi nango liboso na biso za makasi vi ba accord Félix asignaki vi ndenge Félix akana ko négocier na Marbella pour que ba accorder le sous temps pour que le lengeni a officialiser balkanisation ya mboka na biso na pesi bino nyonso ba mama ya poto ba mama ya Canada boza ibele o bozo soutenir biso bozo benga biso bozo ko encourager biso bisungi na bino bozo sunga biso ba résistant bozo sunga biso te même bozo sunga république zamba pambola bino azongisa o bino bobimisi na côté ya mboka le pays vous récompense plus na obosali na geste bino pe bozana ki na besoin bo soutenir biso mais contenir ba calcul ba programme na bino et sali perturbation ba activités za biso na biso munene to simba na maboko to tala Congo
yango nde mama na biso, yango nde papa na biso, yango nde nyonso mpo na biso. Numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde bokoki kobenga biso kokomela biso ba proposition na bino tosangisa ba idée pour que na kati ya lisanga nde tokolonga parce que mutu moko akolonga bitumba oyo bote ya banguna oyo bobaye mpona kobongisa kokabola mboka na biso. Soki nzambe alingi tokutani na bino na mikolo ezali koya nde nayebisaka bino toujours la peur doit quitter nos esprits entre la patrie ou la mort le peuple vaincra. Omona wapi soso akaba pese donc Congo ekotiraka jamais kokabwana epi tokabaka Congo jamais na maboko banguna na biso mutu oyo biso baso tobi ke fiko bengana eza Kabila na Chilombo bakende et puis to so bakambia sika oyo boye bakoya pona kokama mboka na biso na suki awa boye kutani na bino na mikolo ezali koya soki nzambe alingi matondo.